Merci Kabouya, merci Balandia Océa du Congo, merci Nabino, Bananyonso ya Congo, Kisasa partout, Biska Bozali, Ezali, Wabino, Ndeko, Bruno, Mimbenga, les résistants, Ndenge Boyebi, toujours tout ça pour sensibiliser dans le cadre, il y a activité Nabiso, il y a fait du mois par rapport, il y a menace, Oyo Boye, Batu ya Union dit sacré, Bazali, Kosa na kati ya mboka na biso mais biso état ke ba irrésistant to lobi non to ko vanda boité il faut déjà na faire du mois to que ne ko visiter na ba loko ya seni parce que tozo mona na France pene monte ça ko pela pamba te batu baza ko bunda pour l'avenir na bango po ba lobi soki to tiki maramu oyo na lire ndenge zo kende makambo zo kende mabe. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut tout bunda. Nazala mai na miso. Parce que lire makamozo kende. Mboke zo kende mabe bande konanga ba congolais. Levons-nous, bâtissons-nous. Joignons nos mains. Parce que Congo oyo boye. Congo ya mvuluzi. Congo ya kipambita Congo za ngana yo mwana Congo. Oza kolala pona nini? Ozo banga nini? Ozo banga prison. Ozobanga régime ya ba frappé, ozobanga Tshisekedi, ozobanga nini potelema oya ko bunda na biso bandeko na bino tozobengisa bino tozako talisa bino médiocrité bisika mboka ndenge komi lelo boyebi Sarkozy na Kisasa nini ayeli tokosola ngo pe kaka a mais naza ko insister na activité à faire du mois tokosala descente na bureau asini. Vous avez la maman na dégâts, vous avez la maman donc et vous avez pour la première fois. Bande konangai Félix azo sakana biso peuple congolais. Batu bazo kufa na est. Chilombo azo sala anniversaire ya mwasi na ye. Boyebi yango ngana lobaka makambu na sentiment te na loba makambu ebele awa batu ebele bapesa nga raison na sima. Denis Nyakeru mosi ya Chilombo bomona kana 8 mars awa boye akenda kana lwala bakune pa ya Fifi Masuka tangu ba mama Chantal ngalula mozito bakena bakwa mutu ba mama Olive Lembe bakena na Goma ba mama mesusu wana bakena bisika passe ko kabola na ba mama ko talisa bango importance ya mwasi Denis Nyakeru olia kene na Bukavu na mboka na bango ne ba bakasa congolaise ya kotokuna yake ina lwala be pa ya Fifi Masuka. Aotuna obo ba kobal to Fifi opesinga oyobo. Oyeza papa ube oyeza ngai. Mama wana tanga zongi tala ba dollar na ba cobalt na ba manganèse na ba nini. Donc famille ya Tshisekedi Chilombo bazo piller république. Mais au moment où bande ko ya province wana banzela malonge zalité. Le 9 ezalaki anniversaire ya maman Denise Nyakeru. Moi na Congo la mission partager yango epesa okanda parce que batu oyo bobiso yo kotika bango te même na batu misu bakomi kokela biso mawa même Kabila atikala jamais kosala eloko tozomona na régime oyo boy oyo bisanga bon Mobutu banda ko fete te parce que bana kona biso akasai oyo balobaka non Félix amela kalisu te asa ba fete te po bitumba est ezali bon donc pona bino pouvoir bozoki po boya bo melo kwa boutaki na pasi banzala na bino tout batu bazokufa na est bino bozo sala ba anniversaire, bozo sala ba fête ya ba mariage. Anniversaire de Denise Nyakeru qui le 9, ba sali organisation. Et koko male 11 na butu wana tango batu bazo tambola bazo bunda pona mboka. Tshisekedi da sali fête. Bokolo ya fête ba konzi ba boy na bango koya. Mais oya Tshisekedi batu ba boy koya te. Félix a invité Jean-Pierre Bemba, Nicolas Kazadi, Jean-Jacques Tshisekedi, homme fort du régime Oyoboye. Au moment où Rwandais bazo ba village, makile zo tangana est, ba ngoto ba champagne na ba tembo na ba castel na ba tirbo na ba mondongo na ba nyoso bino boyebi wana iso supama na Kisasa na palais ya Oya. Pour la fête ya maman Denise Nyakeru. Pour la première fois na Vandina Kabila awa na botama na tanga Mobutu na suka basali anniversaire ya $1 million américains pour l'anniversaire maman Denise Nyakeru bana est bazolela
makila bakongoma nezotanga Tshisekedi alobi wana etali ngai te bokufa ngai na mosi na nga bisengo babemba bakazadi ba Marie José Ifokuba Beliezer nani mutu akobeta concert Jibe Piana ba politicien ba musicien oyo talaka babana wana bazambrota dasese Jibe wana wa umela na Jibe ba Jibe asombeli lopango wana Jibe mutu asombeli zambrota te Tshisekedi mutu asombeli zambrota po mwana wana ndenge boyebi ndenge azo balola tuka baluki boye fête bandi 19h 4h du matin 4h30 kuna na est babomi plus de 20 personnes na Ituri bango koto na oya biyenga na biyenga peuple congolais ata babi ko loka yango tozo bangaliwa to bangaliwa po to besika to kendaka te babandi komela champagne capsule turbo agene longwini bangi do nyonso na anniversaire Maman Denise Nyakeru. Surtout aujourd'hui en 2009, est-ce que Maman Denise Nyakeru a vraiment la capacité à faire l'anniversaire à $100? Bota la bajusser ou bobande konangai. Babini Zebuka, Bangobila. Kuna soki balobi, Zebu bota sikoyo tata wana ya MLC wana Jean-Pierre Bemba zobina Zebuka. Zebu olekita banagu soki kuna ngobila waki ngobila. Allez, Basama Lukonde, Zebuke betami mukolo wana bandeko na ngai. Bana esti bazo kufa, Zebuke zo beta na OIA. Pona ko feti kaka ya pamba. $1 million américains. Botela niveau bazo ibambongo. Pona ko teka couleur na palais wana présidentiel, babimisi $150 millions américains. Boyebi kengo bilasa na katala. Jibe Piana. Zebu Jatiri ngobila mbaka naba mboso naba bal donc Zebu kebeti de 19h à 4h à l'aube bato bazanga mawa yango pe na bomona le atunda bi ngana kotikala yepe wana kokota na kati ya inosaka peuple congolais Félix aza élément danger ya mboka na feti wana basuki wana te bake kobenga un médiateur soit disant que yemutu azo sala médiation ya conflit entre RDC na Rwanda bandeko na ngai bake kozwa Uhuru Kenyatta balobi Uhuru Kenyatta zambro tabina kinde kaliboso na Zebuka olekita banagu olingaka yango bosala donc batu wana bozo mona bango baza bambiase sikotango bako benga asia président ya Kenya mboka na bino eza na conflit bazo bomana batu na mboka akozwa biso au sérieux ndenge nini concert bandaka de 19h ti 4h30 yango makambo Jean-Marc Kabunda lobaka chaque samedi ça coule douce parce que Félix Azanelo comme mosusu akosala te à part ambiance na bande konaija Jacques Tshisekedi ba Nicolas Kazadi na kokomboso batu na bango nyo sacré to boyebi bango wana donc na yebi sibino donc mbongo ya l'été zo capable avec $150 millions américains na kenaki kuna kota la kaka langi ya oya est-ce que musala wana vraiment même état 2 millions ko quitter la musala basali wana tala Félix Ndangazo Pierre République peuple congolais siko tangu yo zo vendre zo kaboye tozobi tobi mana balabala il faut débarrasser na Tshisekedi soka ko boma aboma na France peut ba manifestation de Salimati bande ko ngai bosunga république ba mama na ngai bino soki botelemi makambo telemi comment est-il possible moi na Nord Kivu bazo boma bande ko na mama zaka na mutema ya bo mama vous croyez que maman Denise nani maman Olive le menenga zana a fêté anniversaire te vous croyez que moi si à mon suite a fêté anniversaire te vous croyez que moi si à Folo maman Esther a fêté anniversaire te vous croyez que moi si à Matata Pogno a fêté anniversaire te vous croyez que moi si à Obemina a fêté anniversaire te vous croyez que basi wana misusu wana ba fêté anniversaire te ba maman aussi bazana droit pe fêté anniversaire te ba maman na biso goreti pa ko fêté anniversaire. Bon, au fêter anniversaire ango, ata babi motema ngo na bino ya ba Rwandais ba kotisi ba changer bino estomac. Ba zu estomac ya ba Rwandais ba kotisi bino. Ba zo bo mabande ko na bino. Bino bozo sala fête ya $1 million ya mukolo moko. Mama na ngai,
ba mama botel ma boye bo sunga biso bana na bino parce que o Félix azo sala oyo boye eza inacceptable. Donc na minute molimo ya papa Etienne Tshisekedi ndenge za na zo telingana ona mupepe arabo molimo ya papa Etienne Tshisekedi koma na lola te pa nzambe pona makambo zo lekana o mwana na ye bana na ye bazo sala lelo ba congolais et puis bande ko na biso ya Kasai boya ko dematiri bokangi minoko botala Félix a fait tété maloba na bango ba Kasai baloba ka yango wana mais c'est pas tous les Kasai qui soutiennent les bêtises aux les régime oh source ya information wana pas beaucoup ba oh non yo prino ba makambo wana okosi eza magazine moko ya munene Congo konami ye mutu a publié article wana que na butu ya le 11 na le 12 tant ba congolais bazo tambola pour makambo mboka Tshisekedi Mboso Bemba Sama Lukonde ba Molie Belieze donc keki ya batu wana bazo mina zebuka na oya tala niveau ya médiocrité ndenge boke kono comme ça batu wana bakoza biso sere ndenge nini et puis soki wana te président wana ya Kenya c'est président wana lobi Tshisekedi boleki ambiance na goût pourquoi soki babaki mukwa tombolo fachi beto jatini mbaka alobi non nazo mema jiba ke ne peut kobeta concert na mboka na ngai Chilomba lobi te kotungisa to na mutu na ngai parce que jiba na Denis Nyakeru baza presque âge mo ba 57 ans ata babiki na bomwana to biso to koli na ba famille ya babola mais to yiko sutukela makamo misusu boete na kimukolo $1 million, combien d'investisseurs investissements beaucoup ça na mboka? $1 million, combien d'armes beaucoup qui somba? $1 million, combien de tenir ba militaire, combien de biloko machine à bilanga beaucoup ça elango? Mais bon ça fait ya mukolo moko pa mama Denis Nyakeru. Qu'est-ce que maman Denis Nyakeru lo attirer la hauteur biso ba congolais? Rien du tout. Peuple congolais talamboka Tshisekedi Biska zo mema mboka Félix a commis dépasser na makambo. Yango tozo senga na bino na fait du mois oyo boye bokangisa mbongo botinde la biso parce que tokolinga tik même la seconde atana na ndoto ke Félix tina ba français ba américain ba komi ba mais oh jani ya peuple oyo les ça coule à l'est les champagne na bangi zo couler na oya bino ba soda tango bozo mona bo bino bo garda kuna na oya même bino ba tu ya aner Papa Tchébino boko luka batu. Tango bozo mona biloko wana bino ba ofuta bino $80. Prime de guerre $40 et comme makate et lobela kabino ni na mutema. Bino ba soda na ba policier. Et lobela kabino nini. Nazana passe na mutema bande ko na ngai. Mais na fait du mois oh boy. Bo préparer soit cercueil na ngai na ba peut-être na ba bato misusu mais boko sala en pekate. Pour dimanche ko sala anniversaire na ngai ça dimanche le 26. Na okene na kusama en église. Pour le 31 na zomo na makambo de donc le 1er avril. Donc ekozala histoire mosusu asikato ko sa na Congo. Batu bazo kufana est Félix azo sala biyenga. Et puis par après soki bomeli bozongi normal ote mboka ba partenaire ba linga ite batu bapesa biso comment est-ce que batu bakozwa bino au sérieux? Tant bazo kena ko pesa rapport na baninga na bango bazo bino au sérieux ndengeni. Félix na Rwanda na Belgique awa bozo tambola kana babukechu na banani ba komanda eso na ba diaspora misu na poto. Kagame c'est sanguinaire, Kagame Moutumabe, Kagame le sang des Congolais, Kagame c'est criminel, Kagame Hitler. Tant que Kagame a nommé Tshisekedi na Kabila, ba commissaire président en 2019. Bon, il a pouvoir la peuple, il y a président Fayulu. Bon, Kagame c'est un partenaire fiable. Oh. Avant d'être, oh Kagame c'est un criminel, Kagame c'est un rebelle, Kagame m'agresse. Tant que Kagame c'est un bandit, criminel assassin yebaka ngote yo moko oyo ko basu ke Kagame za partenaire fiable beaucoup défier monde yo moko mais comment est-ce que batu bakozwa na ebite vraiment batu o bazo diriger biso o vraiment est-ce que ba vanda ki vraiment na classe réellement yango bozo mona place batu bazo mona biso que non peuple congolais ceux qui abondi te batu misusu ba ko bondela bango basate lelo o bobo ke na ministère des affaires étrangères allez voir ce qui se passe dans le ministère des affaires étrangères qu'on ne pas Lutundula ba Lutundula tout les 12 bazali kuna bawabi na zebuka zebu olingaka yango
papa wana mikolo boso mona bango wana sont des bandits de la République. Mitema na bango, mitema batu wana Kagame muto asimba yango. Parce que jamais vu. Félix ne contrôle même pas. Même pas gestion qui ça mobimba sur la République. Félix a commis dépasser n'a pas problème. Allez voir ce qui se passe en affaires étrangères. Passeport des alakali sous-souté na Congo. Na ministère des Affaires étrangères, ceux qui kuna kitete la donc ceux qui na président Chiluba donc batuna bisika bazali tribalisme mikoti na Congo. Pose un passeport. Il faut $400, $800. Mboka okola Congo toza est capable de fournir ba permis de conduire. Et ça vous trouvez ça normal? Si l'on botine n'a pas de permis de conduire na mutuka na ye. Au cas d'accident, tala bato bazo diriger biso. Peuple congolais, ce que bozo boya kopé sa biso ba jeune confiance ba Bruno o bona ba maman aussi ninga maman aussi ba nikolo ba abo to bunda nini la fête du mois to sala désordre na seni faut banda déjà désordre na seni. Les gens passent comme si que to sala maseki. Ba jeune wana. Biso to sala maseki. Biso bazo ba na bino. Bino bolia ka $1 million na mukolo moko, mais congolais azolia na c'est $1 et puis peuple avant des autres la batu oyo. Kamu katombolo, boke kobonga, nzambe akosala congolais ka mabina. Kulutu na ngai Gims coup de chapeau. Félicitations bisuko zali. Otali sina fali vraiment que eloko ezate. À part baba moto na bango ba musique na bango za ba musique akoyokati. Coup de chapeau kulutu na ngai Gims. Maman Denise Nyakeru a kosutuke la fête na Kimukolo. $1 million. $1 million na soki botie yango. Vous savez combien de gens vont ça? Biso to luka même mbongo ya kobunda pona mboka to benga na ba Rwandais. Félix c'est ayebi makambo mwanga tutu. Mutu amemela chilo mwanga tutu c'est Jean-Marc Kabund. Bo sa biso sambla e o procès wana ekozaka ndenge moko ya procès kamere. Bon mon abiso ba kizengi ou bien ne kulutu na waya ba kizengisien. Peuple kizengi. Maman Denise Nyakeru akende na est. Soka za ki vraiment maman akwate papa mbongo wana ko bengisa JBT. Peuple na bande konanga Ituri baso kufa baso boma bango. Mosi ya malamu azalaka bongo. Mama ya malamu azalaka bongo. Azo sambela mobali na ngai. Mais soko moni mosi azo tinda mobali. Tobi na kazebuka. Bolinga kango. So babake kamuka tombolo. Donc na palais de présidentiel ba dollar ndenge na ba source on appelle sibino awa na Congo konem pona boyo Bruno akosaki makambo. Cher congolais tovana te na lali lobi na okama ma osia osubenga o te Bruno yo bi ke Sarkozy aye ngabi Sarkozy ngo aye ndenge ni o te aye lokola Emmanuel Macron. Comment va pas quoi? Oh aye na butu ba ko yamba na butu. Mes chers congolais, nani mutu asali lobbying? Po ba bengisa a Sarkozy aya Didier Boudimbu, le génie blanc. Botala. Donc écrire bato bazo diriger biso Boudimbu akota ba prison na 16 soki ni prison na Belgique na ba France. Ba yebi bato wana ce sont des gens boye, ba sala ba dégâts na poto. Didier Boudimbu akoti contact na po ba lobbying wana ba somba kango. Tant bana go bisa biso bosunga biso to beta ba lobbying to kuta ba autorité à Mali ba Burkina Faso parce que ba toi la lobbying ça ba ça étape par étape. Mais biso to qui peut-être moi grâce ambassadeur ya Richard Mbaki biso pour atali que atozana le côté. Mais moi je vais contre biso na béchelon ndenge to sola ki na bango exact parce que nous sommes bloqués. Didier Boudimbu akeko kota lobbying. Source information on a pour na bona ça lokuta Africa intelligent te publier article wana. Pour ba kene ko benga Sarkozy aya selon logique ya bande konabiso o bala kisi compétence na bango que Sarkozy ne muntu akobe sa solution. Lobbying wana pour Sarkozy alongoka na France aya bo écoutez na République $100 millions américains ba pesi président wana. Tala vraiment mitema ya bat tilombo oyo boy nazo yebate bande konangai. $100 millions pour ka Sarkozy aya. Sarkozy aya ka à l'époque Kabila président de la République.
relation malamu entre Sarkozy na François Hollande était parce que Sarkozy na 2016 alobani pour que kimia zonga na est ya RDC il faut biso ba congolais to kabola richesse na biso do to kabola mboka na ba rwandais. Bon, ngana zo tuni États-Unis est le pays le plus riche du monde. Aza frontière na Panama le pays le plus pauvre. Aza frontière na Mexique. Aussi au yoka kuna ba lobby que non bino ba américain boka ba richesse na bino na ba Panama na ba mexicain mais ba tia ba miri pour ba battre la richesse na bango. Na Europe, France aza parmi les pays les plus puissants. Allemagne en Europe aza pays numéro 1 sur le plan économique avant ça aussi au yoka ba Belgique ba bi qui était comme nous avons ba richesse belé to ka bona bino. Mais pourquoi pas na biso Sarkozy pe ayena suki na ewana que to po to kabola richesse na biso na ba Rwandais. Parce que nous avons des dirigeants inconscients, incompétents. Kabouya pardon accorder à 5 minutes. Il faut que les Congolais aient vraiment détermination. Ceux qui vont soutenir Bissoté. Pour l'activité que nous avons préparée, je vais dire que non, les Congolais sont monde Tolingi. Félix tellement à Okuta na tout la pression. Parce que Babylone quoi boy 1 million en fait il y a plus de 150 millions de dollars américains pour bon ça quand en Afrique du Sud écoutez la président nani Jacob Zuma ba opposé congolais bokaka na télévision ba nazo mitu na vraiment na Congo vraiment est-ce que ba opposé vraiment bazali biloko eko pelisa mboka moto Jacob Zuma soit destitué en Afrique du Sud comme président parce que aibaka 200 millions pour na ko repeindre ndak naé palais présidentiel. Mais pas nabiso ba opposé tout bazo banga prison pour ba yo kinzela ya glissement en transition. Biso na bisari bino bokanga ngo émission na baka na kozala Ousmane Soko congolais. To ko libérer mboko na ba mama aussi na ba Kabu na ba Lumumba. Na ba mama Célestine, na ba mama Jawa, ba papa Neso, na ba papa to ko libérer mboka oyo bu. Parce que mutu moko bozo ka vie à Félix na ba 2008 awa. Tant azo somba montre il y a 8000 francs wana la CNZT mais le oyo 300 000 dollars somba Rolex. 800 000 dollars somba Bugatti. Soulé à 200 000 mais peuple les souffrir na kasa mbongo ezate. Ça qui a simé comme na kasa 60 dollars. Mais bino ça fait 1 million de dollars. Mbongo na boko ton onzela. 1 million de dollars boko ton onzela 40 km. Ba bengi Sarkozy. Mbongo wana ole ba tiango na disposition ya armée ba bongo makambu biloko matina sandu. Sarkozy pe okaye babite kwa Sarkozy yaye fali akoya kobeta mede na buna kandazo. Donc quoi Zebu kebeta ki na anniversaire ya Denise Nyakeru mede ya fali sikonde e kobeta la Sarkozy. Ça me dit oyo. Peuple congolais tozo kende mabe aliro tozo kende oyo. Apere Bokassa na Afrique na Centrafrique. Aboma bi économie ya mboka po ya mbaka roi ya France à l'époque na bo se souvenir et économie ya République centrafricaine na mukolo ke kwa ndenge ti lomba so mi mabiso ba opposa bazo banga prison Kagame pona koyoki saye il faut armer ko bunda na batu wana mais to ko bunda te po Félix azali so na bango na ba mwanga tutu Félix yabi mwanga tutu du A à Z du 1er au 31 Badia bakutana ba na Rwanda à l'époque ta pas mettre ticket d'atinda ba valate mubake na Rwanda bakutana ba kuna bazamba tuana ba osa biso sembla bazolu ko ba désorienter peuple congolais ba ba makambo so le kanamboka te ya mwana na zwe bisa bino bandeko na ngai bosunga biso boke zo kene mabe mboka moko te na monde etambola kaboye président Zakawana biloko mati azola la te azoluka moendenge nini a maîtriser to ya dollar président Zawana ko luka ba investisseur batu boya mboka na ngani ni bo to mona yango meta en crise frappaka na Kenya Uru Kenyatta na banda ko la te mais Tshisekedi chaque samedi nenge Jean-Marc Kabundu aloba ça colle douce champagne mama Denise akendo lokuta baninga na nyonso ba nosa ba na Belgique baye bango pe kuna baki kuna bazoli ya bazomela zebu kana ba manike mboka ya boy tant mama Denise ma asali o ayekiri ba makopa ba Chris Njora nde baninga mama Denise nyake kuna ba manike ça c'est pas sûr coup de chapeau na mama Olive Lemi na sepelia
beaucoup faté ndenge Israël muto mabake non Kabila ku faté mo ndenge Tshisekedi da bongo samboka donc boso na politique Israël mutombo Kabila ku fité amoni ndenge Tshisekedi Chilomba bomi mboka coup de chapeau na maman Olive Lembe bo ku faté bo mona ndenge bazo détruire république oyo boye bande kona ngai ba mama na ngai makamba kolobeza ebele soki na lobi na kwa na kufi nazana bitumba liboso na ngai mais bitumba na zomona oyo bo liboso na ngai eza poule de la mort entre Tshisekedi na peuple eza poule de la mort totiki la Félix sous tango ta sakana biso biso to sisi na ba université nazo bana makolo na mapela tina lemba ai pa maman au du Congo na ko sa ko sensibiliser ko tambola avec beaucoup de risques balingi te que to ebisa peuple vérité ya on va pesa biso courage un pays en guerre président zo mela champagne ah mais il semble que l'on peut ba bomela museka likola ba kwiti non Félix azo bosa na yango muza kufaka pona ba kwiti ya ya on osenga na bino ba maman bo soutenir biso na fin du mois donc tito comme à décembre bo lembate bo ndima to bi ke ba te belé bo tia ba cotisation ba bizana ngo bo lemba biso te po ezali kambo ya mboka maman Denise Nyakel soto 10 ans en arrière azaki capable de organiser fête à $200 na Félix yemoko bande ko na biso bazo kufa na est bazana valeur te baba kanisi ke Sarkozy aza moninga Kagame akoya ko sa transition akoya ko kende ko convaincre Kagame combien de accords ba ya Luanda ya Nairobi ya nini basango Félix akena na ONU les États-Unis Emmanuel Macron vandi sa Félix a Kagame a pona ko trouver solution bazo yango siko ko benga ne Sarkozy nde yango bakasi ko solution est ko monana solution ko mona ministre za ko benga na Félix Tshisekedi na batu na yetu lelo oyo boy bato ODEP soki ONIP soki ODEP ba contredire nani danga junior Denis Kadima ke moyi bezo sale manaseni bazo yiba mbongo po ba mbongo ya organiser l'élection zalité nyonso bosa na to yebi yango tango Félix akena Luanda bokuta akina Kabila kunati oyebi makambo Kabila ebisaki yo na luka sikona kangisa siko ba biloko wana na kwa koyebisa bino ata lobe ata mikolo eza koya kuna dossier a passé po komi passe bako boto la mona mobali ya bato junior peshi na aéroport a passé po alina voyager na Lubumbashi donc intimidation na bino kaka awa bo Kagame za kuna bino bato aner boko na pe Kagame no boka ngaka junior peshi alina kaka Lubumbashi bo banga bato na pourquoi congolais na droit ko tambola bisika lingi bo zongi c'est la junior peshi passeport na e lobi no ke banfufu ba otambola ba otambola nini na yebi na ngana mte po to sola kika likolo mais na fin du mois oyo bo peuple congolais ba mama ngai ba jeune congolais ko se botala kanenge yo salima na France on a tinde bino bo mona ba manifestation yo salima wana bo mona ta que effondrement déjà en France ce qui sont de bundité en Afrique moi Afrique dans les choses à venir cause la puissant même Congo oyo boy to koma na budget ba 400 milliards de dollars ba mboka miso boka na prophétie o ba mboka wana Europe ba na kwa ko defa mbongo nini mbongo a na Congo tango biso to libérer mboka tango biso to za ba konzi a na Congo oyo zo salema na za ba signe du temps nde bozo mona wana nzambe aza isuna bato wana te yango to senga na bino bo soutenir biso po tango to bunda bino mayelo bozwi kuna na obiso to sana ngo awa boy boye ato développer Congo to développer Afrique ndengele o boy président Goïta bota na Mali on ne blague pas na Mali na Burkina Faso na Centrafrique parce que bato na bazu conscience Afrique de l'Ouest ils ont bloqué Mali moto zaki pour moi le au Mali bon moi dans 10 à 20 ans après développement Mali et ko mais m'appelle développement bamboka na tout ndenge moko pe na biso en Afrique centrale ce ka Congo se débarrasser na ba Tshisekedi mbala moko to comme puissant yango na sengi na bino bo soutenir biso bo lembate ba mama bande kona ngai papa na sto bo sensibiliser ba papa misusu na poto na diaspora bisika bozali wana Félix alakisi vraiment kalinga ba congolais te $1 million 150 millions de dollars pour na fête ya mama Denise Nyakeru fête ya Kimkolo boy babi na kajibe zebuka oleki tabanangu na ba Jean-Pierre Bemba na ba Sama Lukonde ba Nicolas Kazadi ba Marie Jeanne Ifoko bazotinaka bango ba komeka peuple congolais biso na bino ndenge Ousmane Sonko alobaki biso na bino na balabala numéro ezali wana plus 243 81 73 11
702. Plus 243 81 73 11 702. Wanande beaucoup continue la biso quelque chose. Ce qui vous soutient ba miyibi o bazana kisasa a nsuko makamamboka pour cause okanga motema. Na suki a. Plus 280 plus 243 81 73 11 702 wanande ko komela biso. Ngana bino tukuta ina mikolo ezali ko. Matondo.